Le Congo promo des Faté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Hugues la coiffe Ikoté. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes.
Mesdames, Messieurs, on a Essengo Makasi, en tout cas la grande équipe de Congo Promo, dirigée par M. Rafinguindo depuis les États-Unis. Na Oyo Abino, Joe Matop est votre humble serviteur, Toye, en tout cas au four et au moulin, derrière la caméra, Cédric Bakamana, professeur des élèves, encadreur des sorcières, Azao Salam Moussala Naye, Toye fraîchement, Togo Tanana, Moko, il y a. Bateau Basali, moi parcours, Basana, moi CV à Rokuba. Mais depuis, a décidé à voler par ses propres ailes. Nous avons toujours une approche, nous avons information à la source. Même maintenant, dans la poteau, nous avons une raison pour laquelle Aïlo na Kinshasa, Aïlo Koutasko, Oh Yantikaki, Ata la Fouine, Bisopé, dans la société, il y a satisfaire bien dans Moussala. Tous les gens qui ont Mesa, Binope Bomona commence à évoluer le travail ici sur place au pays. Mesdames, Messieurs, nous avons mais tous les Anangaï, bien nous allons juste se bémer les Nangaï. Nous avons un grand merci à tous nos partenaires en tout cas. Bien en Italie, Anto Mokonzi, Motema Dorian, Feza Babara Boyan, Mouton Noya Malelo, So Moni au Sepela Poli Ngagepe, Yamoto Venanto Mokonzi, merci. Merci également à Raoul Machoupe de Tokyo, et puis la grande maison du mode fashion, je vous aime beaucoup, mais également Moutonanga de Nidia Mbungimbi, Yabos na Toronto, Madame Naona Libota Mobima, je vous aime beaucoup. Just Chingoma de Liverpool, tous ensemble, Blaise Samba, Pamphile Pembele, base Nanga Grande-Bretagne, na Solana Neonanga, Mituna vraiment Ezali, Yazana bien. Et puis mon Ndengeni Nimbo na biso Congo, au-delà il y a des diamants, or, la richesse est belée quoi. Côté musical, côté artistique, croyez-moi, il y a vraiment du talent. Pour en décevoir à Binote Beaumont, à Binomo Oman, à Koutani Nango, laissez-moi vous dire à tout de suite. Mesdames, Messieurs, Bolani annonce Nabiso. Vous comprenez qu'il y a encore sa Binote, pour l'habitude, il y a encore sa Binote. Pour la énième fois dans cette émission, Trésor Ndinga, bon, on a bien un cadeau, et on a bien un Ndingalo. On a plaisir au monde en tout cas. Tout le monde a les sous sous les lots. Boni papa. Ouais, santé, ça va. Bon retour au pays. Hein. Merci, merci. Ça l'est bien. Tout le monde a bonne santé, ma moutou. On est. On est rebêté que toi non tu regardes la mongo. Et tous ça tous ça. Surtout yambi yoka. C'est peli. En tout cas plaisir il y a d'autres raisons dinga. Répétition ya souka avant qu'il ne poto biso to yaki to zala ginayo. Je crois ba ndeko bota la na sima na biso au sature bozo mona zali au sature ya raison dinga. Bon bilongi mtu to mona kana repa souka to moni bango to moni pe bilongi seke koti. Otika yi bango ba travailler les lozongi okuti bango bazo travailler. Sangoni d'abord ya kuna otiki non sangoni ya bakado kuna na poto. Ouais koto wana sango ça bien, la tique ça bien, ni qui les a bien. Sauf que nous, bah tout bah dit que musique, ça sous on a valeur, ils ont karaté. Mais bah tout, bah vivre dans bango ça va. Donc ça va. Bakado, eko ya bakado kuna. Eko ya bakado. En fait bakado bah tout bah c'est plein. Et ça les promotions là, on y a un moko. Voilà. Bah oui toutes les faisages qui se sont les kangas font ça capture na tique. Parce que yo moko kolo na ngwe roki ba ba. Et là, on est bando décollé, il y a quelqu'un qui est sango nango kuna. Nami qui est sango nango ça bien. Bah tout bah temps ya rota lango bah c'est là. Bah comprendre que nango ça là quelque chose de mieux encore. Tu comprends? Donc bah cadeau ça va et dans moment oyo na ekini pona ça là na site ça bah biloko presque tout. Hein, il y a album la biso, la marché single. Et après na lansango nyoso. Mais dans le moment où na chemo le mot déjà na YouTube nungini na partager qui derrière na partager qui partager na ba o yanga tout bazan la mode voilà nungini ça déjà mais awa na no l'équité et naye na mega sous ko poussango et après les restes total après quoi mon musique il est là et comment tu dis batu na ba tu poité ba producteur déjà comment nenga passe il faut revue faut-il aller beau à chaque fois il faut venir Jean-Jacques Maloulou boss très phasé à chaque fois il faut venir gripper pour tel liebo oye pena yoebi donc il faut venir sur le brakata de Bruno bacha bapoa bijou maté tabacha tout soda voilà yekotoye vous comprenez faut Salomon Bwangi ya solo là comprendre faut ba Orselem Mbaki a solo là ba Brita Zimakanda Papa Poto ba Bunda ba Galiano Junior Galiano hein ya Rosie Villa a solo là donc et c'est un faut sentir mon robot ne que sur la partie que bâche de tous les temps il faut sentir ezala
ya makasi po ndule na biso ya date ndule na ngekende donc il faut na sentir parce que to bunda biso moko so comprendre ba Jimmy Kininga Monsieur Swag Papa Swag ay maram na solo là donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Tozon Zinga na ma position na sali biso mais Tozon na mambo ba bazo mona na sima na biso wana bozo temps vous en calme et vos apaisements donc tika bino na nzembo moko et puis do mona ka ndebo sa ba animation pour yo moza na nous mokonzi na kota département wana ya animation boni songa bana o tika ki kuti bango nde nga na ira lelo donc lelo nga na répéter fraîchement voilà le na répéter na tala bango ne ba répéter mais déjà na ona yo ke salinga pasi quoi salinga pasi ba petit pena ba bosser fort on va ba bosser cohésion pena pour le soleil marambo na ami personnel partout du nord donc na ma gloire Robin Paris na Doudou ya yoka ma vovon ya yoka to solagi pour na marambo to nek to sala c'est il orchestre quoi mais déjà ça va donc Clover Ntingi yumo moni masoni nouvelle comédie donc tout ce qui est ça bazo bosser à mort on a zo ka crime sous ça donc ça va siko ba ezo mona cohésion zo kende on a ba biloko na zo réseau bimawa bana wana o bazo boka ba biloko wana ezaka ba yaki après yo to oyibi ba on peut pas ba banani bana na zo ka bazo boka biloko zo bimawa ba bazo na sima na biso bani matami balé wana na tikaki bango mais ça na ba chanteur mususu o na moni o na moni bango te ni balé na moni bango te mais na moni misato baza wana parmi fana mona bango donc après na posa na yo ka bango mais on va répéter bien. Bonjour. Fais ça code papa. Mais papa, j'ai bien service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est calamité, j'ai bien service et ont comme un service là-bas on est sur voilà. Na bien à moi hein. Pour y aller habiter, Sami a y que j'ai bien service et ça n'a rien. Mais puis besoin prendre et comme na Paris. Ah on a biso na Bretagne là, tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. J'ai bien service. Boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça manko na Jibé service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en face de la police. Kune bakangi batu awa yo kangi koli. Jibé service. Ayuna. Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindu nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo promo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui t'orcos net na film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindu. Congo promo. What a plus, what a boss là. Mais de toute façon, Zinga, na montant ok, na poto mambo, bele pesami na mboka. Nebo yeboye, donc au komi le kando au komi le là, au kutani pina ba makambo, tout kati na ngole na mboka. De toute façon, Zinga, na absence na mambo bele leki. Olinga kini amboka ba makelele, yana makele na ngene zala. Et comme la rabino pe na niveau à poto. So er bino ba artiste, ne ba poto là c'est métier ya ba artiste. So yo er uzala na poto. Malgré poto moyaka na kini os de ressources. Les arabes kuna au bangara au kendeba aux intérêts artistiquement parlant et on a tout le temps ça relou mususu. Bon moi si cause à la franc poto za la cimetière wa musicien te. Mais poto na tinga travailler bien na kisasa ke na poto. Ya on a préféré nanga na ko sala 2 3 mois 4 mois na poto. Poto na zonga on a se sentir à l'aise. Tuna yana bunda na ba pecho bazo boire. On va boire boy. Non sentir que faut se ngana na sabango ngana za Rwanda ka ngane ma faire. Il y a un peu de répéter. Parce qu'on bien.
fona zonga na kima bambangu na prier donc tokoboka na bango basa esengo ba prier esenga ba prier bayo bango pamba ba mise ba prier na bango ya botata bameka na bango na bango tsa oya bameka pe leader okala kende boye kale donc esenga fo ba prai donc Clover Ntinga et Marambo sur les 5 à Praille. Massananga s'est dit que Peso ya ba Cédric président Dido Marambo et 5 à Praille. Donc voilà. Est-ce que la bande na yo na la bango na na sepela na casting na moni bango ndiri bana famille moko bani tout ça. Ba o baba kisami na sema. Ozo na mutu azaki na suivi ya kozwaka bango to à partir ya poto azaki na contact kaka. Ozo yeba ye oyo. Si bana musu bana robenganga na ba danser ni bo ye ça va. Na ba personne ici mabozo bango. Na landela bango na bi chaque mardi, chaque vendredi ba répétaka. Na sulana bango la tubika le mi pote et monde évolue nango comment WhatsApp caméra mabele bani donc totala naka abande su moto na so tuno mokimi on azongela yango esusu bablo na oyo kana babano na mono ozi bango mususu ozi bango pa batu tezanga bana na yo formé en tout cas o ebele baza ngamo na tika bango mususu ba ekoya na tuna bango botu api quand même ngako so batu déjà na la para na roza so batu c'est pour moi na bino ebinde kenara mutu sa roza yi moko mena sene ko mo oyibaki e otaki mo de la part on bendi mo na ba de la part notre suite de la part men batu ya kaka moni ngana za mutu o batu balingaka yo mono kesa oyo ba pechoyo anenga ka ba okemba mais balaxinga pena na umeli na mikili na betu 4-5 mois na kuti bango kaka esprit volontaire donc ça linga bien quoi na habiti et ba betaka ba concert ngana zate basala ka be mission ngana zate donc ça va mais garantie ni au pesa bango parce que ne okenda yi malo aussi bina moi 3-4 mois so garantie ni ba tika na on a semake malgré no hockey azara de cœur na biso c'est pas facile la vie qui n'est pas facile garantie ça na bango to kemba ensemble tant me robot to lia pas ensemble garantie ça yango na ko solaka bien ko monde na bino ndole et mo metela rabino boko mala ba face mususu lève ça bango oya moni ka ko kende akende mais n'est pas bien le quartier latin n'est pas bien. C'est pas bien. Yo, papa, moi, dans cette bague, il va bien et ça va maquiller les tirs. On va pardon, on a tourné dans le côté colère. Non, n'est pas bien. Viens ton mot, viens remplir le message. Merci. Merci, non, bien merci. Yo, on dit, viens à Maro, il n'a pas de maramon. Merci, merci, petit, merci. Et on a vu la biso. On a vu. On a danser, on va danser bague. On a quartier latin, on a la TV, on a boya vie. On a quartier latin pour la monnaie qui font ça marambo. Et elle a petit mot sur la criwana. Comme on a ici na rambo. Petit on a boire en nulle part. Petit nanganan. Na yoka ina ba il faut comme animateur. Na boire un album. Et le na yoki e saninga malili. Na kwa petit pena. Et ça nga bien un jour na mona pechango. Koto moro boy poto koto to pour ça na ça bien. Je comprends. Donc ils ont ça tranquille. Na verambo to bongisa te pour de banate. Viens en ngai. Il faut na beta tout na parler pour nzembo, faut na tanzembo na album wa musicien. Voilà, OK ku place on o wike na oli ngana koma o défenser. Bazo benga binu nyonso. Là ni mutu nga nzo déjà yaki nango Eric Tuti. Mutu nga na mbaki semaine passée yepi akusinga nzembo na sentir bena. Parce que nous na tout na dzingalo boni yepe de rose là pour yepe na F na quartier latin. Non, il y a comme yo contribuer na ba cri mystique. Il y a une animation papier sur yango. Mais pardon, on comprend pas mon lobby. Ah bien, yo contribuer ma casse. Mais tu vas crier bini ça va dans la quartier latin. Le il y a bien apport na yo. Est-ce que vient au boy? Na boy on a vie. On a vie, non, mon avis n'a pas l'air. Que vient na nzembo na PC de cassette, vieux yoga. Combien de maman on a vie. Est-ce que ça a contact na vie? Ça fait longtemps de cela sous na vie mais comme on a vu n'habite muto a kalenga na mona ate. Est-ce que vous avez une chance dans l'album na benga ya bino ba musicien ka tu mo pesa na chance. Déjà ici mba tala ka fi kwa ya ko ratete ati mikolo nyoso. Tukita to mata rumba uzobita oleka ezate. Rumba monzo bita wana nezo mikolo danger partout na tambo na mikile mais yango na ba yango ba ki faza azaka vie azaka vie.
tous on a bandé on lelo quand nous communes qui lelo franchement bon on a pas tout déjà connecté pour yo zardia moto déjà les réseaux sociaux ça déjà en ligne tout le temps na simano car net to la muki abo faire à bois qui première classe et ça m'a ramené on a autant mingi na Trans Africa fallait pas bois qui école en même temps héritier présent dans le studio on a préparé 5e vitesse so yo pe au bois qui le biso lourno wana zingalo ce moment ils a bien choisi par rapport à la maille bois qui bloque on a peut-être sur qui on dit moi so ba to tangi wana baza ja ba grand na mugo na mbogo ba boka déjà bazarna si ba chelo na YouTube bana bato o baza déjà na confiance na bango mais nenga na beteli na ni bomba beteli za ndenge mokoti donc na kena ma mususu bomba beteli ba générique on a kena coupé décalé na pesi yoka un mois na banda promotion na gisasa na ba poto ba comprendre donc na banda promotion na ngwa kala tia ko traka na yikoya kuna binga ba journaliste na bena posa tasula na grand prêtre ya site na biso soka yoka nga soka Rafingindu number 1 na Hollande on est tout sola il a prêtre Rafingindu prêtre ya prêtre parce qu'il a soutenir ba musicien na osengaye otinela ta lien a changu na site ça bien notre number 1 message est commis non ba monité grand prêtre Rafingindu na générique on a kota mutu na ngai na niata biloka makasi parce que na mona ka bolingo na yo donc ça nga bien tout ça moi lien wana et ça bien merci kasi na zongeli sumo tuna wana na continuer ka yango yo ke na couper décalé oui parce que bakado la ki na sebe ni côté département na yo on est en vérité na yo ki biloko wana tu biloko bank sangayati na biso ko vérité na ndenge penda on ko biso ko bank sangayati bangonne baza ba prêtre déjà moni bato o bato bayebi na biso tozoya po bayeba biso to na classe mongoti na ndenge penda ya ndule na ndenge penda na keeli makambo bango mo so bataba ate frère na biso wana petit na biso wana masa na biso wana akepena na monde mo boye isa monde mo boye taka tita na nungini il a qui non non petit mo boye na ngwa nungini za bongo non senga na batu ba kolanda eza bongo kaka eza na munokoti ata yope non moni somo na ngote mais o talango ngala ine bano mu election ipo to mo banga mission so yeli biso prière so même na ngo partager ki maintenant no moni o yanga nyoso o tu ba talanga ba o tu bazara ligne na nga bazana ngo déjà voilà nasir neloko wana kalatao tona kini on a fait na biso directeur Kelo to sola ningi za la rassemble il a kisi nini nungini eza nungini donc soki na yebiso eza na munoko ya nungini eza misiki je pense ça va tout omoni ba blom c'est raté batu baye ba po et fait nango silaka mais eza nungini assurance aux gens en makasi boza est basé par rapport à quoi la ceinture une assurance à makasi c'est ça en fait ça basé par musumoni makambo to fandaka ngai Galiano Britanzima Kanda tofandaka wana Flori Mignon ni Midol totali na Bogar Musique mutu na ngai ya jeune abso Paris Foot quoi Clover Ntingi yo bito lia bango pomti tofandaka pena tovandi totali bikite loko yo faut que accrocher na sola na ba président mungenga ba marambo ya ba la pembe donc ba marambo ba Blaise Chati masa na ngai marambo to sola rebelle donc loko yo na ina sala ngo promotion. Après tout ça là bas clip il y a bas générique na quelqu'un nzembo ba massa pene ba embi quand même faut moi face na bango ils a peine nini comme ça on a son poto net comme ça le bon mobimba maintenant à part nani néona to mona yona je gamine est-ce que ils appellent IDT à ba featuring na artiste mso ya mboka on peut déjà ba bimisa mi déjà générique na boa gango na GK même animateur na pe na pesa bango ba créer moko nzembo na yembi même ça que déjà na des plus pomba j'aime rose venant Eric j'aime route de tous les temps voilà donc j'aime na pesa mbote no j'aime c'est mususu pe makasi za nango mais to bo mana nous po disque ça c'est que bimi il y a toujours na bazo éviter yo to yo ndem dozo boya na yo artiste mususu après ba benga na imela bango en tout cas ngai côté mabete banda na moyo ibandaki maintenant le quartier latin c'est un artiste da benganga na chaye poisati à part ma ça nga mo Schengen fallait
les plats morts, mais ça là, il y a 3 jours de Benganga, à Turquie, après ça, on a tout ça. Ça faut mais derrière la caméra, tu vois kaka. Mais ce qu'on a tous on a besoin d'une actualité. Mais les lots quoi yo tazon zinga yo zali résident na Nenga Mikili, mais tu au boss na kin ba mona rango. Et ça biso na vraie version. Biso to keno prototype. To genre ba version pas na mino bota kuna. Sangwe musique ya Congo lelo kuna zanini. Isaka ebeta souté, beta raté na na ba parlant ba tu beta nango na ba fete beta nango mais ba musicien kuna ba beta souté ba to comment beta musicien ça ba musicien ou ba lunga na orchestre. Ou su ba chilibaya ba komata ba permettre bango ba beta parce que bango ba vanda déjà kuna. Bon, comment ba résident kuna donc comment on va ban Mikili. Mais bato o ba utaka kisasa qui moi impact ma belé sur kuna bon chamo kal donc voilà ça idée oyo ba combattant ba préférer rejoindre tellement tout ça bande ko na dit un jour le manango on a tout dans sous question yo za la rapena kuna au côté ya ba couche nyonso est-ce que espoir ça que un jour peut musique ko so na côté il faut espoir zalat faut espérer à la pose que ça te m'a bien joué ils ont nango baba ndeko na biso ti baba ndeko na biso parce que le loto qui t'a tomata ba mise bazo kemba les kem mezana ndulo onde matin ils a facilité quoi ils a facilité manque ya poto za manque à gagner makasi hein manque ya poto za manque à gagner ya makasi ya makasi yo mona teke ba kese comment ko panzana ba mise ba olunga ba retraité Babal, donc et non, on fait ça. Mes sincères condoléances na famille maison mère. Pour les capéwana. Pour bungi ça ADT ça facilité. Parce que ADT ça vient nanga, azaki nanga bien na maison mère. C'est un témoignage particulier à Yona ADT. Bon, on a ba rajouter ça la test. Na na parlé, on a pas na Willery. Na cabine na wana. Ah, parce que c'est que trésor ça la ga bobengai. Abima tout cela naï tout ça ba 45 minutes sola expliquant moi wingene ça trésor boyer faut belé et ça là bien et tu fandaka tu bayaka donc voilà souvenir à makasi on a ngina ngo yango wana tant adaye ba ibisinga daye pa masananga partout du nord abenga na 6h ne déranger nga bon na mekana ko benga ba proche on a ibaza ye na benga ki siko ne ko benga pena chez Rose ne ba confirmer que non ADT atiki biso donc pas si mais la vie continue on a choisi ça mon camp nzambe pour le moins important parce que vous avez mourir ba oyo on les quand la maison mère quand même ça qui monte tant mingi te mo le quand quand même voilà au côté qui peut ADT après ça chance la chance à avoir un album terre ça la chance voilà mon na vie vérité arabien on a appelé ça la chance ça fait quadre et on fait quadre na mon na ngani na ko boyela eti parce que sans vie quadre mais na bar ba yoka ngati sans vie quadre pe ba yoza mudagala déjà sera ba ya ciel chance à maman on va comprendre ya ciel pe to ça album rende kita bon ya celle kuna na Mikili otigene na bisio na moment o siko na Mikili ba to ba so minera rende kita parce que na ngina pina ngara sabok kutana ngina levenga c'est capital là na ngina pina nga alba tutamboli na ba vila ça c'est pas que vie pena vie ciel azaka vie ciel mon nule azaka ya makila vie na nula makila na bige nano yoki disquette no sombi disquette mais so sombi yango ba so sombi yango ba que trésor a raison ils a plus que bali ngando je vais bali ngando bi mabanini biso to salango voilà mais o siko na yoga kina litoye na yoki pe na zigi de boule nenga yembi non ada partout soda comme frère mon prier venant ma casse frère partout soda frère partout soda en colo frère partout soda depuis au bout na yoki sié abi j'aime bien ngaba frère Andimi quand même ah partout frère partout frère Andimi baban donc na peut fait na ngal marché kundi to na kisasa ba mota trop azoya kala terre na fait ba papa do bof na biso et na pesi nonongo mbota trop vieux et petit na yo venanga porter ngombo Dani Panzu mon vieux donc voilà jésus nango pepele jésus bien
Merci beaucoup, Trésor Ndinga. Ce que vous avez belleté, vous en attend, vous observez le groupe. Je crois que vous avez fait la biso photo pour savoir opportunité. Bah mon amamo biso tout le monde. Parce que si photo tout conclure on a besoin d'un nenga solo. Bah ne pas aller sur le tenir. Moi 3-4 musiciens, moi des danseuses baloba et ça bien. Ça vous permettre. Ah c'est bon on a séquence. On bengi la biso ba on bengi mo voyez, abetina ya lomo. Bengi la biso ba on ramoro. Moi mi ça tout cas quand deux danseuses. Mudatikala na mouvement ndenge pena ya répétition X solo donc yim tout le monde va se retrouver salami donc yende frère tous autant molaité d'abord bonisa ngo bino botikala na sim et tous à l'aise to continuer toujours à l'aise loba vérité caméra ouais moi j'ai à l'aise tout le monde a dit to lobito li terre même si on a une caméra au changer t'es à l'aise tu moni to mérité banda kenda ti lelo c'est que tous à l'aise très kitoko normal ouais yo zamu tolo batezo monana bengela biso mtu mususu chef mususu yo présenter biso Blaise il soit chef d'orchestre et chef à rep utali kunga ma mutu atika yango na maboko na mote papa chef à rep mote koza timide ça la pena yo tout le monde kozobina makasi ko timide l'aise tara leader aye na za l'aise fort leader yo za l'aise on dit ko mona l'aise mingi oza pena l'aise solo bon à l'aise parce que leader ko to za l'aise to za déjà l'aise tras ko posant sa leader donc c'est to za sous très à l'aise yo monga neto répéter est-ce qu'on a mona un jour so yinga na ko kite na ko tikela yo orchestre à diriger mais na to pcha po faut changer makam ko gepe po to mona ibiseki na umela fort yo na bo choka poa la transport musicien nini déjà contrat il y a bon baliaka là ngana na miki donc il na pour ça na esprit wana na benga il na benga contre maître ya lobby ada musique c'est bon contre maître lobby to zabino na nzembo pesa biso mutu moko ya suka ata animateur moko ya to ya yuzo ngana yo to zabino dans ensemble bon moni ye gomona ye China Rambo donc pecho yo batala est bien on dit loin en doule surtout que soit bien zoé bien non péchon avant il y a déjà du bandar le belé déjà et ça il y a on dit loin en doule parce que dibna ta mwana na ngai que petit mo beta nil pas azoye bazaka mi balé na moko beauté nani original pro de fleurs yi akokita kimia yi azo maintenir parce que boka bakri na sepeli yependa za yependa ata awa te me koto mo bo mo na danger pecho lelo te kanga makambo bomba i mange yimoka loba papa mbote surtout na minyo loba te avant yo ya déjà ba na lobelo déjà voya so moto yo travers na mouvement na yemo za animateur abini samboka so yo peut pas nani pour beta bilo convaincre ye pour ya makambo ya bien très bien ils arrêtent travail so mara bientôt créera bien na so mara te na créera mana yora esa elote créera ujana bena créera ba biloko eza awa donc eza musique pesa moko kaka moko poto pesa moko Trésor Nzinga bango batambola na nzambe o bateka nzambe bakosepela lelo jina rambo kobinisa mboko yo agile mfumu zimbanga na loboko gochika ngate batumale donc bagilelo bene yango wana bagilelo bene sali chanel ndenga tamboli moke ya bloqué bazoge de na ndende grey chapeau que noir donc makambo yo senga fo mokonzi ndachaka très bien zo senga ka fo mokonzi voilà mon papa zonga na to continuer animateur ça sunga biso na présentation yesiko yaza animateur chanteur et as animateur chanteur et on a eu karaye na bi ngana yi déjà yo simba samba animateur mususu yo kai mais il yo placé kaka yo ko ba notre yo placé kaka yo mama to pe ki sote lokolo zoyo kate o mema bébé oh yo kate kaka mema bébé
Zela. Il y a tout l'année, ce qu'on a calmement pour 2 ans. Parce qu'il y a un département, il y a une animation, pour ça, mon y à bord na Congo, en Afrique, so il y a un mouvement, une intention pour boire à Babina. Pour ça, pour convaincre nous, pour ça, convaincre bon, quand ça n'a pas pena, ils ont déjà convaincre. Donc cela veut dire qu'ils ont aussi convaincre masse. Pour que ça là déjà na tout yo ko ça la rendre pour convaincre pour ça il y a déjà aujourd'hui abatu pour y a abatu bandema. Bon boulot ya makasi rande mute yo sala ya kuna convaincre sans boulot donc là sincère yo somba bientôt te créer bien. Te ngana za créateur, naza animateur o non na bimité. Donc nazane na tinzela. Sauter capi baki. Donc na go tanga kateke na tekela kingani mais ebima bima. Naza déjà munda makambo. Merci non papa. Merci. Qu'est-ce que maintenant? Zingalo. Bon chanter. Mote papa. Bien père. Tu as la binoti. Tu tira bino. Yanzinga zokende. Tu yesu so yanzinga zongi. Na sima boutique la ende. Te na sima mon absence leader pepele travail à la normal, ba répétition police normal, AAP en show normal donc nande mo konzi pa yo kuta biso donc tout ça biso calme même moral donc tout ça. Te mena bato bota la biso surtout qui n'a déjà pratiquement pour faire tika bato na nzembo moko bato bayo kabino tout dans l'ensemble. Ngana komi nga déjà makaba no to lo ba so mingite masima to vanda na bino bolo balo. Bien tika bayo kande bino. Merci na. Zingalo peut-être sur l'nzembo wana et puis to tika ba mbala na. Si bana banzembo na moma beteke c'est nga bien bon là ça bana miki. C'est tellement morceau ba yo quand même bango. Si. Kaswana to yo kabwana to kabwana na ba oya biso et puis to tika bango na oyo. Ba o balinga nga ba ser na ngai lokola top model Tabufatu. Zizele Mozizu ya Sitara ve nga Zore Tatigana. Donc naza koto yo déjà ramongo za passe mais toujours bunda et na opé ça ba bureau nanga on a tikaki pour banque directeur bonga mi ozo libanga eh so azite za problème directeur ko directeur za libanga benado il faut tanga comme directeur Achille Mfumu directeur bon directeur tambala c'est Maroloba mais ça y est mon côté azarana sous-directeur on a de l'eau tombe donc c'est il y a Koufi à remplacer quelle intention ndenge ye moka epesa nga de tombe azoba yezo tikate babite wo sala bongote ouais wanzaka yo ndenge zalaka donc bango nde ba Elvis Boulé ba Chanel Ndenga ba petit nanga CD Serouti ba sous-sol ba Mohamed Pia en tout cas notre bureau penda est encadré ba ils a facilité donc voilà merci. Bande gonde faut se bazwa pour mon sentir en sur le terrain pour tous en et logo c'est ya suko bimisi kasi ningi yana bike basa la calme te quand on en 30 secondes te quand en 30 secondes no bilango c'est que soit yana biti na bike ningi na yekini bana mikili bo pesanga un mois tito comme septembre bo benga nga wa trésor wa kina raison donc voilà. Merci beaucoup très senting. On bien sûr nous on est parti tout nanga grand nanga qui sonne na yo na père na o aboti yo mère mon père a souhaité la tira na mère o pesa bango merci na éducation yo za na to bango ba pesa ngana likimission imsali boso na salon chez yo on s'est posé classe polémique était mais tala marafort zande wa merci beaucoup bango kan d'ailleurs makambo na ki série c'est maestro na na armoire donc ça l'a bien bagage maramutu na invité quoi mais en tout cas merci en tout cas bah ya na pesi bino pe moté na ya miango vraiment kimia ezala na biso ezala pe na bino lokola nzinga za entre de bonnes mains oza mabele na ye bah pas contrôler ayeka pas ça mosala quoi merci beaucoup na bino en tout cas numéro na plus affiché ba remarque ba suggestion ainsi que ba soutien na bino on en a besoin pour faire évoluer ce travail mais tout seul na ba musicien bah ça va porter parole té tout petit c'est quand c'est quelques minutes boyo kabango grand prêtre Raf Ngindu Yaya yoyebi lien kaka ya générique wana mona maya za nango déjà komi ka bikoma et ça l'a bien parce que yo soutenara biso voilà merci beaucoup totika na suite wana et moi je retrouve très prochainement merci beaucoup à la prochaine bye.
Hello, bonjour, salut, mbote nabino, mbote nabeno, habari yako, ezande konabino Dominique Diomi, c'est votre frère et humble serviteur Dominique Diomi, this is your servant Dominique Diomi. C'est un plaisir de me présenter devant vous à la fin de mon mandat au sein de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. It is a pleasure for me to present myself in front of you in the term of this mandate that you gave me 3 years ago. Eza sengo mingi pona ngai yako telema liboso na bino awa tango ya manda oyo bopesaki nga ekomi na suka na yango. Je voulais simplement vous remercier pour la confiance, pour le support et toutes les prières et l'accompagnement dont nous avons été témoins. Nalingaki ko pesa matondo mingi na moko ya bandeko ya communauté congolaise de Dallas pona lisalisi oyo bopesaki ngai support na bino elongo na mabondeli malendisi ya ndenge na ndenge po ete tokokisa makambo oyo tokokisi na manda oyo. I would like to take advantage of this opportunity to thank all of you for the tremendous support we received during the mandate that we've had to exercise as president of the Congolese community of Dallas for the past 3 years. It is with a lot of joy. It is with a lot of grateful for your support. Nangonga oyo na profite pona koyebisa bino que tozali kotia lisusu candidature pour notre deuxième mandat. Je profite de cette occasion pour vous annoncer notre candidature pour un autre mandat. I would like to take advantage of this opportunity to announce that we're running for a second term. Durant les 3 années passées, nous avons accompli beaucoup de choses avec vous. Nous avons poussé notre communauté. Nous avons élevé la bannière de notre communauté plus haute. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. During the past 3 years, we've done a lot of things. We've achieved a lot of things together. We've moved our community forward. We literally put our community on the map. We've accomplished so much,
But still, a lot of work remains. Nabambula misato oyo tozalaki ko diriger communauté et bandi ko bongwana. Tokokisi makambo ebele. Tosali ba avancer ebele. To elongo na bino to tomboli bendele ya communauté na biso na kati ya mokili. Kasi mosala etikali lisusu ya kosala. Pe nanu tolembi bino te. Lokola nzoko alembaka mino na yete tozali na elongo na bino po ete to continuer kotindika communauté na biso ekende liboso. Alors, nous venons par la présente solliciter encore votre support, votre contribution pour que nous puissions faire de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth la meilleure communauté congolaise dans le monde. Ceci est un processus, certes, mais avec votre aide, nous pouvons le faire. Je voudrais, par la présente, demander à chacun de personnes qui apprécient ce que nous avons fait et qui croient que nous avons encore le potentiel de faire plus, de s'enregistrer, d'être prêt pour venir voter. Baiba sepelaki na maye na baide na makambo nyonso tokokaki kosala oyo bakanisi ke soki bapesi biso manda mosusu tokosala lisusu ya minene bakoka bongo ko supporter biso bakoka ko belema po ete bakoka bongo ko voter na maponami o ezali koya ndeko na bino Dominique Diomi. I would like to ask each and every one of you who appreciated the work that we've done in the community, who have thought that the work that was done was on its way to changing our community, to pushing our community forward, to please associate yourself with us again, support what we're planning on doing. If you believe that we have the potential to achieve even more together, I beg you, I ask you of not staying still, but coming and voting us once more to the position of president of the Congolese community, and together we'll achieve even more. Eindi eza ya koyinda nakoloba te lisanga ya banganga lisanga ya bana nzambe selola toujours pechanga exil moi lilobeke sanga bien babi bana Dallas tozoya na Congo lunda wa babi toloba mingi te po tozoya ne musala wa équipe eza costume ba musu bomoni bango to bomona bango babi tozo ko sepelisa bino boloba bolela ki bozela ki biso mingi tozoya vraiment cette fois-ci jamais quoi tozoya bana ba le 5 août bana août ne ba 5 siba gambo eza ko yinda toya dinana okoloba te ah oui événement eza biso bana août na bana Dallas veut dire tozo fêter ensemble na bino ah oui bana Dallas boso mababier état nyonso ya Amérique boso mababier spectacle ya show et puis tozo ya po ba remettre biso ba trophée na biso o tozo mériter donc nazo benisa bino nyonso boso mababier partout bisika nyonso bozali Congo Good Award nulle part ailleurs aya et pas Clément Chaud moi c'est Ambinga hein Mouidou Pete alors tozana basara tozana ba junior Congo junior ouais Congo Hollywood ngande tolobi donc le 5 août déjà tozana kata Dallas voilà donc le 11 tokutani contact Clément Chaud hein Yubikaka Clément Chaud dans Dallas tu m'habiller pour aussi là voilà les 5 comme on a ko fêter anniversaire ngai mais Sarah Matiala mentionne Dallas c'est lali pour équipe nationale des Oya babi to mona mais oyo to yende Dallas bana Dallas biso to kenda biso partout hein ah oui tout oyo Dallas mais Texas donc Texas c'est Zoyinda bana Dallas ah ben je crois que ça va brûler. L'événement c'est le 11 août. L'événement parce que là on va nous remettre des trophées. We're gonna come very soon to get our own trophy, the awards. Then we are coming to Dallas. Nakoloba mingi te mais événement ezali le 11 août. Des événements mais biso déjà les 5. Netika Katrosa là déjà na Dallas rien à dire. Congo Hollywood, bo somba babiye, bo contacter Clémence Chaud. Bo somba babiye, ba trouver ya bisika boya.
parce que ça va chauffer. Mais c'est des gens bana Dallas, qui bana France, bana Belgique, bana Canada, bana Suisse, bana Angleterre, bana Canada ba goye belé. Bana Canada ba goye belé. Junior dit que na wiki na bata Brésil ba oya. Herman Kassa binga oh, Herman Kassa kozala. Moi mulopo kozala. Ansu Luzolo kozala. Videlo kozala. Kalunga kozala. Sila kozala. Ariashua kozala. Mode. Eh ben ça va. Mais nous avons fêté président. Nous avons fêté ici les 5, Dinana le 8, la cadette de la famille. La 28, les 28 refêtés ensemble. Donc Oya et Nzambi. Nanya ozango kota. Nanya kozanga. On a lingara selfie na black and white. Oh la douce. Chica. Kimi. Chica. Chicago. Oh ma fille. Tozoya ko fêter mokili et comme inasuka film botali film cartonné et zoya ko zoa pe trophée nango film mokili comme inasuka tozoya ko zoa ba trophée na biso en tant que le bon travail que nous faisons et on vous prévient qu'on sera de retour chez nous parce que nous on y va, on rentre aussi. C'est Lola toujours. C'est Lola. Rien à dire, Clément c'est chaud. Oh papa Sam Mbengi, Clément c'est Mbengi. On est ensemble, il n'y a pas de souci, rien à dire. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur Sepela TV. Sepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à Sepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline copé la moto. Sepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.